congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous au +243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessis ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le mininga. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessis ça. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le mininga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage de garage. Quand je suis dans le Mbote libota nanga mbote na bino esengo mingi ya komona na lisusu na mokolo lelo awa toza na avenue donc tozo teka lupango moko eza tellement résidentiel tolobaki tolakisa na ba voisin parce que foye ba bato oyo kovanda na bango bato oyo kozala na bango quartier oyo nini yo okovanda donc quartier eza bien sécurisé donc bomoni ba avenue ndenge ezali awa toza na commune ya Ngaliema quartier Mama Emo toujours référence école super école Mafuta le meilleur école en Ngaliema école Kanga Masolo des places toye kotala eloko oyo ya lelo donc toza déjà liboso ya lupango donc bomoni accessibilité ndenge ezali accessibilité za bien to na ba venir belé awa donc to liboso ya lupango mais to lubana mingi te tokota nanu kotala eleki nyonso to mona nanu tokota ok voilà donc to na kati ya lupango ndako oyo bauti kotonga sika donc nanu kutu mutafandi pete to be mikolo to tomboki na biloko na bat bafandi te donc oyo eza elo batongi sika mo ndezali na kati awa donc eza 2 chambres salon cuisine 2 salles de bain mais lupango mobimba eza lupango ya 12 mètres et demi sur 20 donc lupango eza 12 mètres et demi sur 20 ndako oyo eza à 3 minutes ya Macadam oyo abenga ya avenue Mama Emo les places ezali donc eza ndako sika eza na annexe ya studio mo munene totala yango place bandeko oyo tomona na coin kuna bazali donc courant ezali bien ma ezali ya ndako sika omoni espace ndezali espace ya munene donc espace me ali et alupango mutayote kosomba tongi logette yango wana otomona liboso kuna place ba petit ba osakana eza annexe ona lobaki oyo basalaka bazotonga ndako po mutu oyo baotonga bakengelaka donc eza wana eza lupango mo bien placement bien eza entre 3 avenues moko e matimso ekitimso ekoti na 4 donc trouble ya ba avenue accessibilité elengi pe kitoko donc tupusani bomoni espace ndezali donc espace me ali oyo eza ke okotombola pe lo mombo à 3 niveaux na bakanda tcheka ba appartement ebele et ça bien pona balari kotaka donc ndako eza kitoko bomoni eza clôturé et en avenir bien misala ya mikie ka peut-être ya ko arranger moi ba pavé moi tout ça bilo moi mikie portail maramnyo sur ça déjà ok donc to repoussana na bi ke to repoussana vraiment to mona to lingande to laksa bien donc yanda kwa sika to lingande to laksa ngoma bien na ndenga nuance voilà donc wana tozo poussana to kota na kati bomoni espace na suka ndezali donc oza annexe ouais voilà annexe wala yango wana ya studio munene tozo poussana voilà donc annexe yango na gauche bat baza wana
moi tous les athées espace na sima yango etikali ya munene to espace wa sima to koki suko tonga ndaku te me bandako ndenge maya omatisa likolo annexe yango studio ya Moulaï et puis na sima awa espace ezali ba faux sceptique tout ça mais to koki pe ko tombola donc lupang o babandi yango $100,000 à discuter. Donc 12 mètres et demi sur 20. D'accord, il y a 2 chambres, salon, cuisine, des salles de bain. Voici Kabatongi. Et puis dans annexe wana oyo ezawana. Donc $100,000 à discuter. Pour naba oba vous intéressé, ndena lobara toujours tobanga rapporté. Ouais, donc kotala eza ko sombate ko discuter pe eza ko pesa mbongo te. Donc vous intéressé, tentez chance na yo. Benga to kutanisa bino na propriétaire to solo là. Le pango za l'emplacement est bien, le pango za bien et ton ami bien, marmio ça kitoko. Donc pour na ba oba vous intéressé, ndega to solo là toujours numéro ezali obengi to yeba comment est-ce que to kutana oyena ba bureau la biso toke totali. Souci c'est bon, tu négocier na propriétaire, tu vérifier les documents et puis tu passer na versement. Ndekara ezalara toujours. Donc le pango yangoana, bonne chance à tout le monde. Bye. Ah, bébé, attends. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.acpssrl.com. Agence congolaise de prestations et services SARL, votre agence de proximité.